Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Jerry Kobetox 207. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Bolanda biso toujours na elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Alobi masolo ya kitoko ya bien. Elengi na biso TV. Ba film na bino surtout bolanda donc bozongo toujours. Na elengi na biso TV donc beau s'abonner. Elengi na biso TV. Jerry Kobetox tia Linen. Mbote na balandi na biso partout dans le monde. Balandi na biso ya elengi na biso TV. Désormais Berlin Nabino Bolingaka a comme elengi na biso TV une émission na toujours ya étoile des stars. Merci mingi na Jerry Kobetox à la réalisation. Merci vraiment. Je suis de cœur. Lelo émission na biso to za vraiment un sujet moko auto lingato débattre biso na bino balandi na biso. Sujet wana ezo embrouiller vraiment bato trop surtout ming anakin. Yango naza na plateau naza ngamoko te naza be invité o photo ça na bango débat ya sujet oyo. Est-ce que na poto pe marambo esa ma anakin. Ponga naza anakin yango na obeta lisolo pona monongo trop na kin awa. Est-ce que kuna pe na poto ezo sala mabongo? C'est ça le problème. On fait tout ça à débat et le on a bino. On a vu que bino beaucoup comment ba WhatsApp. Si j'ai vraiment ça, pourquoi Léonaki n'est commis mobali? Ce besoin qui copinage copain makang ou fiancé na moi si. Oh oui si moi si non OK. Photo que de fête, anniversaire, mariage, collation et comme kaka. Moi si azo obligé mobali, il faut au sommet la bilamba ya sika. Donc moi comme un peu trop nakin, il faut somber dans kabelo asika, na kabelo te suki na salité, na ne lamba ta table lamba ngezate, na éviter et comme nini. Yango na za invité auto panzana bango vraiment débat oyo. Oyo bino pe bo se pe yango na Belgique to za chroniqueuse na biso azakuna. Oyo a présenter pe mission à partir à kuna yepe a ozala penza na débat oyo ko yango on est là quand grave. Merci Jerry Kobetox, nous avons fait la caméra. Mbote bandeko na ngai. Mbote maman. Bino mo se présenter. Bon, ngai ezauti ya lobate ngakumona nga Gloire Mbaya, d'autres m'a dit Jésus de Nazareth. Donc Mokitani, il y a Jerry Kobetox, petit fort propre vraiment ndako. Ouais, merci. Tonti, merci ngakumona nga Bénédicte Ilonga. Naza peka invité na bino peka na débat. Merci beaucoup. Naza bongo ma chérie. Bonjour Bekam Maman Paradis. Naza pe invité l'émission mais naza pe moko na classe ba animatrice papa parce que Jerry Kobetox. OK, merci. Votre monde a invité na nga to carton partager na bango sujet to za nango. Sujet na biso ezabo papa na papa Gloire sujet zani. Lelo na kina comme mon makambo comme un peu trop moi si non bozala naie lelo sengi bo bimane bo ke unge fête to mariage moi ba inviter quelque part comme obligé yo il faut sombela lamba sika faut sombela au planter mecha sika kabelo na ebité eza vraiment nini pona yo za malamu to mabe bon maman na biso moni eza pasi pe mawa pe soni nga net nga bongo na kolo beza soni oyebi eza dia nini mwana mwasi oyebi eloko mona vie ndoza boye mama nanga tosalaka mamusu te po tosala poka tosala mais vie lobi ekokondane biso koyoka sujet na oyo kolobake mwasi oyo aza na mobali il faut kaka feti mobali asombele lamba toni to na kicopinage to na kimakamu mais eloko liboso na osoulever point eza mpona kobalana euta na kimakamu. Bon, nini sala ke moi ça mobali wa balana, faut attirer mobali non, na ba comportement na mambo belé tout. Mais comment fait-il moi si oyo ngana to lingani to za ba makango. Yo à vrai dire non moi si na mobali ba makango ba resoma mobali est obligatoire te ka mobali faut sombele lamba. Franchement non c'est obligatoire te. Oyebi na ba papa la biso ka les ali mona so outine lamba libanda ye nango papa pende foyer belambe outi wa pia. Mais le lot au moment na ana 10 valises maman bango azana demi valise. Donc azui fini mo bimba sacrifier nga pone lamba pona nina baby sa vie na ye.
neti nga premièrement nde naza boye mwasi na nga nayebi soki toa na fete bando yebisanga qu'il faut kabe le fo nini oyebeli omona oyebi so lelo bafi bosala erreur so oza mobali no depuis lelo oyebisaka ya linga o mingimingi na conscience alingo na motema te alingo na conscience po moni conscience nde eza ebandeli ya mayele ya moto preuve ani nzambe lelo acontredire bato ya mokili bato batangisaka bato classe me bakóma na sagesse oyo nzambe asalela nango motu te donc eza mpasi mpe soni mpe mawa mingi yebisa mobali no linganga na conscience ke na motema no mpo na motema no obimisanga facilement mais na conscience no na otikala grave chaque passe olingo osala likambo raisonnement nde tindaka motema raisonner motu wana conscience donc c'est un peu ça donc conscience eleki motema na mambuto eza soni mpe eza mawa mwasi soki ayebisinga nasombela elamba carrément na ozala na ngai na yo mpo nao nazwi mwasi mosusu te mais une façon nazwi mwasi mo bo aza bien o vraiment mpe ndasengeli na ngai ebaki na otiko mpo anini na otiko mpo na mode jeux oza mwasi avenir te oza na avenir te oza na avenir ya mabe donc yo ye mpo na nga mpo na intérêt donc mama na nga bref mwasi bozala na ye bosali nini ata ba 5 ans 4 ans 5 elingo oloba eloko te ayebi so osombela elamba oyo baniki alinga mpo na intérêt nalobi asko na dira ya 5 ans na tofandi nao nasombela elamba ta mbala mode nde mosu ebebi te soki ebebi na oyeba manière nini oyo olobela yango mais oyo ekomi ya obligation ebilika mosusu okoloba mpe na mutu atali mpe te moto ndenge alobela nango asengi kaka na pasi mais oyo lelo nga deke oyebisaki naa na fete nga mikolo na nga na bilamba te ya bilamba nyonso to ebebe omoni da wana mauvais signe donc en bref soki aya etali soki no papa na ngai oyebi bilamba osombela yanga na ekomi da noki na okufa eza d'autres make ya obligation wana za mwasi te wana za mwasi akubar bon Corinne tujibikila donc mobali alingo na conscience oyoki wana maloba gloire bekam toyepana mpo na yo mpo na sujet na biso mpo na nga vena ocontredire parce que ana raison te loko oloba mobali oyo azala na mwasi na ye ata oume na ye te ntango olingi mwasi na yo olinga te ke mwasi no azala sali te olinga te ke mwasi no ata mwana azala bato bando tie misu bata mwasi agarso bamo mobali bien mais mwasi aza bien te aza bamarke eza kitoko te o comprend elo na oloba eza devoir ya mobali ntango olingi nga na nzela ata balanga te eza devoir de mpo na nini ntango yo de olingi ngai seke okoka te mpo soki okoka te okoki olinganga te okoki ovanda mpa ya bino loko olingi ngo obengi nga na nzela to toume tozala ata 1 mois wana droit ya kosalelanga oyo esengi oui okomi mowumbu te eza devoir mpo ni bino to bosengaka biso topesa bino siko na bino na tour na biso boboya mpo na nini wana droit ezela gloire yokana non eza ya propriété te eza ya nini yokosunga ngai oui yango na okende nango te eza propriété te na sens ke na mwasi na yo ntango olingi ngai so na na posa elamba na okende ofete il faut latisa nga so na biso oui eza obligatoire oluka mpo ntango olingi ngai il faut sala effort osala nini ya oluka wana droit osombelanga kabelo oza droit osombela bilamba ozwinga nayebi te partout ntina bamaquillage nyonso eza devoir na yo oui eza devoir na ye mama non tonga na afuta mbongo ya babasanga yeba benaki kope vide te po mobali na nga biso moko te mama Benedict toba mpe avina efa mwana ngai eba naoseka vraiment kasi tout tantine eloko oloba mama omoni vie eza moko vie eza mibale te ya misato te ya babi ata tolingana mpona pasi mpe mpona bisengo jamais tokolingana kaka te mpona kaka bisengo bo siko to mobali azwa pasi engela sotika ye mama bilamba oyo toboyi na biso te mwasi fa lata azala propre mais engeli loba te fa olata aire nyonso mwasi abongi na économie oyebi te yo oza préféré na olata bilamba mais otala lobi te lobi na yo oyebi te fo osunga mobali oyo boza ne pembeni papa lelo okopesanga mbona olata mais oyo eza ndambo wana etikali tobomba ngo esi lobi na biso toki obalana tosala mariage mpona koma ndako mwana yo jamais nakozala makangu no ya libanda esimba te metango omeme na bajare asombela yo elamba na bafete nyonso omona fete ya quartier fo mobali asombela elamba omona fete ya bafaser intel boye mobali fa asombela elamba jamais boye kombe ya matanga abunda boye mosasombela elamba tina matanga na omona ngo mpe bafille ebele jusikoto na biso oma fille moko boye obligé ka mobali na matanga bavoisin ya yebi ata kumuta matanga wana te akufiana te mais ayebi ka bato ya quartier
akanga mobali nini ke basali débat oswana te mama excusez oh voilà kana singa mobali na ngai ke nasali ya kenya sote na te oza mo si lokwanga ndenge nini oke kotela ba mibali oh non 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 na respecter a faux jet on sala son mobali na bien artika yo amona mosa avenir te mosa avenir faut ko ba raisonner vie yaya elamba oyo tosombaka ebebaka mais ce qui talaka nde avenir mbongo mobali lelo azosala azoyela yo koluka tosombaka elamba mobali aza na famille na ye mobali aza na bandeko na ye yo mpe oza na famille na yo engeloba te mukumba na nyonso otikela mobali jamais yaya moi muki apesa faut ça l'économie nakolonga 500 ma botinanga ezaka mbeni tu bakabaya bape mbongo tete kolingane yaya wana eza ndenge mosusu mais sokutana mobali na yo o bovandi na ye banyebele fo barecomprendre ye ntango apesaka azangi ngoloba te loko mobali azangi tika na boya ye jamais ntango oboya ye bolobi nango ata monio na nzela oza na pasi osunga o te papi moi mwasi oza na ye ko yaka to alingane kanga mpo na profit. Merci mingi na plateau na biso à partir à kini na elengi na biso TV na sujet o boté ya ba fiancé moi c'est un mobile sur baza ba fiancé ba benti ba on a fête il faut kaka moi si a kende fête ne lamba sika faut mobile sombela ye donc ce n'est pas le cas à Napoto ba futa biso soyo odo kende fête moi c'est un mobile beaucoup na magasin bosombi lamba bolati boke fête so fête sili bozongi tandis que na kin moi si aligné kaka kende bien kabelo asika elamba sika do ba mona ye donc on a connu ko la mobile on les a vraiment connu ko la mobile et bon ce mobile yana sala raté il faut que no yiba pas pesa yo ande koto changer vraiment eza bien té ce qui vraiment yo moi so ligné mobile na yo na bolingwa solo bo s'organiser na bien côté wana nanu pour na koyeba ndenge nini surtout que ne fait ndenge nini pour ça la biso pe bien et tant que faut okanga mobile faut sombelo ka kabelo c'est pas la monnaie qui n'a pas kabelo nga pe ka kabelo wana pour que les fêtes donc on les a complexé donc complexé à makasi il faut vraiment to changer makasi place wana na sepeli mingi na sujet oyo na bosani te ko pesa mbote na équipe na biso mobimba. Sans oublier Jerry Kobetox 207. Place aux alliés, bah gros bisous na Bossanité famille Moussampa, Massé Moussampa, Chamberlain Moussampa, Tumbatika Chantal Mama, na Bossanité ka grave ngadi grande sœur chérie, Moté Maya papa Stanik. Na Bossanité Lekimora, grande sœur Sarah Massiala, na Bossanité Sandra Ojiba. Place aux alliés, bah gros bisous na yo. Bisika nyon surtout bato bozali kolanda biso, bolanda biso toujours na elengi na biso TV. Jamais beaucoup à la décide, vous êtes toujours number one. Vraiment na sepeli mingi plasma ba gros bisous na yo na Bossanité Caroline Ndele Motema Fabio. Donc ba gros bisous na bino. Bolanda biso toujours nanda ko insister na elengi na biso TV. Ba gros bisous na bino nyon surtout. À vous les claviers. Merci beaucoup. Merci Ornella. Comment on est là, lobby. Papa Gloire. Yo moko yo ki maloba on est là lobby pour no suko on est. Bon, moninga ni la bande émission na dès le début oyebi sabino. Complexe c'est là au moins salisa batulu mambo belé ya mabe. O lelo ba mo regretter. Tout ça na ba conséquences belé lo na Congo yo. O ifute ya ba fi. Mais ite ya bango ka te. Na oto ko lobi lika mobwe a otuni mama biso lobi okolinga na pena mobali yango soki akabarati yango mona oto ye biso conscience eleki mutema omoni tango vivre na mutu tozala to garda ba défaut otalobi mobali ondaza boye aza mabe place bo moye bise to zui bombi eza rapport anini eza la rapport oyeba déjà ba défaut ya mutu po mukolo okutana na mambo moko boye et choqué vraiment pas tellement donc moi si c'est comporté na mobali no le roi moi ça mokonzi et puis moi ça mokonzi nga mobali mingi so akomi na ndako so za bala za ya yete donc c'est un peu ça yango moni na yebiso mama nanga ndo vivre boy so moni mobali wa memo ko na avenir ata mobali fo simba moni biso le ba gente na ba aventure kande bolo babo nga so na su en considération pendant 5 ans tu fandi na sombela ko la mwana sombela ko ni na sombela ce n'est pas dit que na remplacer ba parents na yo parents na yo za parents na yo akosa lote mana souci ko lekanga mobali
mais tant oyo yo zui mobali okomise lokola donc eloko moko boya kosale asalela ko kaka salela ko kaka te ozo aider te yango moni lelo bat basali 10 ans ba obala na te poani moi ça na dépense élevée mobali moya bomba ta 10 francs ko bala yo ezate donc ye kuna wana ozoka shida yo ko to kofi titulaire en tout cas ça passe na regretter na intervention de konabiso en tout cas soki nga pe na moi ça boso bazaki 5 na Congo mais na ngala ko matande bande ko na so mibali bakoma kuna éviter ba mamusu ba choc mamusu te oui logique maman na ngai biso mibali nde tozaboe to yaka na 1 moi c'est na 1 to sangisi eza yo ko sala quelque part nga na osala ti est-ce que so moni polo mo boya bien na balabala ko sombela mobali note donc lelo na Congo a ekomaka biso nde yo sombela garçon elamba te wana ya bolingo te bolingo za réciproque lelo so moni yanga bena lo baso na moni film wa télé mais autre kinga nzela na trouver ngo normal autant bolobi bolingo ya réciproque lingo lo bana donc moi c'est pas kolinga mbali pas kolinga parce que so si bolingo no sangisa ngo samninga mabecha yo kasi bolingo nzamba lobaka ya nini eza bolingo ya amour nde yango na maka muninga bena mère na bonga seigneur musudifa apesi ete mais yo apesa kayo apesa kwa pesa ome mkolana sanka pona feti wana ngakutu mobali wana ona kebetela bibishe ngabena mobali ana baena ngai feti kuta bakingane feto kende bika boyino somela ngilamba oke ko coucher na mobali mususu dia nini ka pola te lamba mais carrément moni batu mo abongo so tali bien na vie na bango mama banga somela te lamba $10 Beka oki glanda otoloba oki pe on elande apesi intervention na ye o changer maloba to ezande maloba ya ko changer te ka o batokoma ya bible o totanga ngo ata bakoko na biso bakufa batika ka histoire wana e ko changer te mobali ngala lobi mabete bon ba comprendre ngate aussi o toza mobali oyo lingi ngai tango yo lingi ngai olinga pono sunga ngapi na ko sunga biloko misusu oki na biso na ko sunga mbetu na ko sunga na ko lambela yo na ko sunga ba je t'aime mais pona ngai yango wana oui mais pona ko sunga e o te mobali soka sombela eloko yo pe foso 100 francs il faut sombela e ngai jamais na otiko lo sombela mobali yango na lobby na osunga mbele na ba conseil na osungela mbetu na osunga na ko lambele mais o eloko o etali ke na zwi mbongo na nga penza nga bekam mama paradis na bimbisa so mbali bodi na osomba te na tika la kosombaka te tiliwa na boya ngo penza oyoki na boy na osunga na nyoso me wana na osala ngo te ata mbongo na pesi ngai na opesa bandeo na ngati wanda mbo etika lokosombela te na opesa bandeo na ngai baleki na nga bazana kosombela pe bango mobali pwani ntango ya lingenga aza droit osala nga nyonso te koloko te ko changer ngai eloko esala bango boezani mama na ngai ebeloko esala bango boeni ebi ba jara ba fiers arake na fête amoluka leka mukolo fête na honneur nde bango ake fête suene zani mama na ngai journaliste ake fête wana ndakiana ake tala bato balati asa sir na moninga ngande na zabwe na kola tala nga short achina nga nin parts na nga yo bomi na onzo to metoki na fête wana mère moi appela na sœur moi appela na alandi bilamba te malandi ka garçon na la te short ebeza diani muto fozala na yo moko ki yo donc ba fia boy oui kwa mbriete sala na ka simple ba fia boy no mona ka ke fête yes donc marié wana lelo nga fona lata robo akolekai akena o mabe akeno mabe yango mo mibale belelo bakomi bakulu na ba criminel ko yiba pona nini ko basi balingi kaka baza pasi mama na ngai eza pasi kitoko mobile eso ala ta bien te mais moi ça n'ingala ta danger ko le mobile te yo lukola ta danger ye ba pende ngo bon ça peut mobile ana pas bima danger c'est logique donc d'accord le maman conseil na personne na vie conseil na personne na vie maman linga mobile na yo ko aider ba yo betelo aider ka yo maman na ngasa to aider ba yo betelo porte la tongo kokoko bakangi mobile no kuna na sima yibi ali lobi pe ba moni na baba botambo oui botambo na bino o trouver un peu normal normal pas on ben na linga ka donc akenda ko yiba akenda ko yibela yo
Oh, akenda oyibelanga po eke mwasi tanga linga kolota, mwasi tanga linga kazaka bien, azafia catalogue, aza Barbara, okopo ebe comme fois zabwe, ana droit ya koyibelanga. Ce qui s'agit koyiba avant journaliste, ana droit oyibelanga. Pour kana zaka bien. Oh oui, ce qui est ngo tia oyiba. Et bon ngana linga na vanda ka be baninga na ba Barbara, ba tout ça qui bien bilamba bien ngana vanda ka. Oh, c'est bien, c'est classe. Eh nous tu as classe, tu as classe. On comprend, faut na za bongo. ndikula so sikoyo malobaka na lova yo to na kraka yo nakeyibelo ata kuta mwa mida ati alongoli so esika za kuna ye olingi mwasi mpona osepelisa ye okeposa nekoyiba te malamu natimola ata terase nalukeli nakoyiba ndeki ekoleka jamais so okuta na mobali ya serie alinga yo te amonaka mwasi mwa mabe yango ebongi na bajara bafille ya boye babongi na mwana mibali ya bakuluna mibali ya bakuluna ezango normal na mobali oyo aza irresponsable alinga jamais kolinga mwasi moko boye oyo azoraisonne mal na mutu na esimba jamais. Oh là là, ma kamwe, obi kenga ikamwe singa. Bekam. Problème eza awa. Oyebi biso basi tolinga trop kolata, tolinga trop anini, totala ape avenir asima te. So ndenge osala ape bongo, tala ape avenir asima. Oui, natalaka. Natalaka oui, natalaka nayebi ke un jour mobali na nga wana kaka obo ya na wayibela kanga. Akokoma pe mutu munene na société. Omona te. OK. Nasala kwa misu ba 5 ans, ba 10 ans. Oyoki nasala bango. Mais na commande ko skoko boya ko sala su ba mibali bongo kwa nini? Mibali ba komo boule trop. So vele mubali omona a progresser te. Azo so visima. Yena comment préférer na il allait 6 mois. Olombi oui, pour lombi ke olombi ko mesane, olombi su bien te. Olombi su bien te. Yango fona za na lingi il allait 6 mois. Azala marchandise ateka. Ala marchandise yo teka. Ozala marchandise. J'espère bien mon boto landa. L'intervention va éviter na nyoso ndenge tukoleka wa. To comme vraiment na suka émission na biso. Moi maloba moko ba maloba suka poto kabwana bino papa na bandina papa na gloire. Bon, merci beaucoup maman na ngai tozala biso ba binemite mais ezalaki juste ko débattre quand na sujet yo. Donc pour nga conseil na ko pesa la bandeko na biso basi to edanaka esalaka moi bien ezalaka moi ja tout ce tozo edane na bolingo ezalaka bien faut to edanaka po loboko moko ndeka bakolo baloba to ebite po ani baloba ngo me baloba ke loboko moko esokola elongité. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup vraiment na sepel na émission makasi. Donc merci donc na profiter kaka donc na pesa pe mbote na maman na nga maman ani ba peleli na Paris. Donc maman ani akiyali nga mingi na benye maman Makonda. Donc na pesi mbote belé na bandeko na nga nyonso tout Josué, Myriam et papa Axel Makonda. Donc le meilleur vœu donc année à succès quoi. Merci beaucoup. Ouais, Bénédicte, moi il va super. Merci. Ngai kana lobani ke basi o basalaka mibali pasi baluka ba changer. Baluka ba changer vraiment na kombo nzambe. Baluka ba changer. Moi c'est faut linga mobile na mutema moko soki azana ngo ezesenga bino mibale so pas zangi epeke sengo na bino yango siko conseil kanga pesi ba fille o basala mabe ba changer siko na pesi na ngaka ka mbote na nga na ya na ngai mamito mambuku na France na pesi ba mbote sikazali mama leki na nga Elise Mabiala na pesi mbote na Canada famille mobimba. Merci. On appelle ça bambou. Merci. Tu es bon, on a Bekam. Oui, pour nous. Oui, pour nous, c'était mon conseil qui était. Mon conseil, ma fille, au Kangai, wana. Na pesi conseil na ngai, na ma fille, au bolinga, mi balo, ba se la bine lo, te botika. So, oui, que mubala oumeli 6 ans. Alors, c'est le côté to idane, doit kaye, linga mbali susu. Conseil na ngai ngwana. Pour na mo mabanga na ngai, na pesi na poto, na pire vient na ngai. Ya lolo chwami. Lolo choix na pesi mbote na pesi se yo muku na mbote na bosanité sponsor na nga mokope manager na nga Lelombele Blaise oyo simba Bekam vient na ebi ke code ya déjà des jours senga de to solo laki na bosanité jogo na ngai di do bafola na palais na bosanité bandeko na ngai na poto mama na nga tete
ebosali te Irène Kapeta motema Bob Ngimbi na jogo na poto na France na lela bino fort bébé nanga Thérèse Bagou. Merci beaucoup, merci vraiment. Beaucoup komona kolanda émission na biso na comme vraiment na suka émission na biso to kabana bino na pespeka. Merci mingi na mutala nsima caméra Jerry Cobertos. Merci vraiment na ndenge ozuso ba image ya bien boé. Na pesi mbote na Corinne Tujibikila na France. Corinne a fait ba bon guérison. Merci na code na zwaki déjà na bo le ba montant pour ba yo côté ya biso ndaku. Trésor Malouma mon grand frère propre. Na pesi ba mbote trop na ebi ki oza na France tem nuti oza na Maroc. Na pesi ba mbote ya trop grand frère propre. Jonathan Malouma, Deval Malouma, leki na ngamoko ya muteme ingénieur ya munene na Soudaf. Na pesi ba mbote ya trop maramono bise ngo osela ngati siko osali nonte. Mais na ebi ki osala yo za ya ngai. Na pesi ba mbote ya trop a parti bokose ya ngande ko na pesi ba mbote ya trop. Numéro de téléphone. Conseil. Oh, pesa numéro de téléphone, il a problème pesa numéro de téléphone. Le bamba mode comme no suka. Na pesi numéro na ngai plus 243 90 15 936 plus 243 90 15 936 numéro na ngai. Ouais, na bi ke ba ozo ampo abandela. Oui, na pesi plus 243 89 167 68 35 plus 243 89 167 68 35 bobenga nga bozwa ngai numéro avec mangwana ya Bénédicte pe ngwana so obandeli kota émission bore bandeli bozo ba numéro na bango bien na tiki vino pona le to kabwani ba ciao bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jerry Cobertos. Jerry Cobertos 207. Jerry Cobertos. Na biso toujours na elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Balobi masolo ya kitoko ya bien. Elengi na biso TV. Ba film na bino surtout bolandaka donc bozongo toujours na elengi na biso TV donc bo s'abonner. Elengi na biso TV. Jerry Cobertos tia.